Kindoki a un enseignement, Kindoki a un Sénat, Kindoki a une présidence. Merci moko eza individuel na lancé yango na boss na biso ya Congo France monsieur Didi Dipumba onga na bakisi l'étoile filante, c'est-à-dire batino so ba Hollanda kaka étoile filante so leki mokile lobi ke so moni yango au moins chance les oloba que so landi biso na Congo France et le moni étoile filante donc bazuli pa biscuit bonbon mikate etc. musuni ndokyo azopesa ngo mwana wana envoûté yango na ba cérémonie to ba incantation ko sala na maluba pour que mwana na soka liango a recevoir pouvoir moko diabolique ou pouvoir moko ya satana ou ko permettre mwana wana akoma na pouvoir ya komona ba réalité spirituelle liée na kindoki et ko pese pouvoir ya kobanda kobima rien que ne loko apesi wana nazara nchote na okoma nchote pe na kokotaka na monde kincho te mwana na yo moko akolaki mayele belé mais na tamo ko munongo pe na mwana ko moi dans na classe mais na tamo ko moni mwana ko mayele sili mayele ya mwana esili azwaka te et le côté mais okotinde loko boye abosani mwana asaki boye te pour na kata l'église na biso pe ba passer na ba frère bandoki baza sinika muke kaka pour na bike oyo kanga na ba tumi bale misato yeso akoti toilette abwaka maite mais maïza chasse oeza asisi grand besoin na ye abimi oh tata mukolo boye lo kwa yumuna oui cantine na kata salle de bain Bachelo munduki te bimamba mukima. Tu as fini ton grand besoin, tu sais pas chasser de l'eau. Basala ke loko wana muto asali yango a yebi kaza misala bondoki. So tangu yo kota, le fait que ya ko mona ngoto ko yoka solo wana et envoûté yo o kama bosana ndaku wana mais muto wana so ka ba décision bo ka olobate. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Mon fils, pour ma santé, Missunga? Ah, Okate Linga Lingala. Bandeko, Missunga ezali kokate la moturingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo pesameli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, Bwete mokolo akobela, Missunga ezwa soin na ye ya malamu na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, donc kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Missunga akosokipe na mabe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na Missunga. Ta santé c'est ta vie. Merci beaucoup Nabandeko tout ba kozo occasion ya kolanda émission na bino na 3W Congo France. Merci batu wa moni maman mona ba sepeli ba yebi place vraiment oyo ezo pesa bino makanisi ya kolanda ba émission bien pour boye ba
bien on a bino ba réponse na bino o nyonso juli kana kati mboka na biso merci na ba partenaire tout o ba soutenir na biso merci na mon boss monsieur Didi Pumba na pesi mbote na musika merci les sous na maman Chantal Alphonsine wana bo santé mamé Milinze Mamotema tous pepeli ya mbeto mon vieux Charlie Ben Ali na pesi mbote merci na ba nyonso o bazo partager mission na biso o bazo la mission na biso o vraiment bazo kota na makanisi ko ba commentaire bien pour na repesa biso les canis les sous pour pousser musala o ekende liboso. Nabi tozana pasteur Chibin mikobo mesanga na pasteur Chibin o toujours partager banalisme qui toko toujours simba partout ba couche non sur simba c'est une politique sociale les lorsque toujours sur la makam o eza vraiment et abonzambe o eza bato bazana poto bato bana kin makambo ila ka bato nyonso kindoki est-ce que mutu lelo akobotama abotami na kindoki mutu abotami na kindoki wana et la rato et la raté na mutu azuki kindoki na abotami na kimukolo to simba ba po eza ebele mutu est-ce que para koki ko lakila mutu pasteur pa longoli yango to na pasteur Tibé bonjour déjà. Bonjour artiste Mouna, bonjour. Bonne santé. Ça va très bien. Batebele bazolando bato bazosepela na ba analyse to salanga na yo okolo ba nini pona bana nzambe to bazolanda. Je commence d'abord par dire un grand merci na batnyo so bazako sepela na biso et puis merci moko eza individuel na lancé yango na boss na biso ya Congo France monsieur Didi Pumba onga na bakisi l'étoile filante c'est-à-dire batnyo so ba Hollanda kaka étoile filante so leki mokile lobi ke so moni yango au moins chance les oloba que so landi biso na Congo France et le moni étoile filante donc mon am tumso asambeli mso bi anga pena koma ndengwa donc mes grands remerciements à lui monsieur Didi Pumba et puis na batonyonso et encore un merci na l'homme de Dieu qui est mon fils l'apôtre Kerok. Surtout à Maman Nadine, Agua, Kerok et notre fils au-delà de sentir qui appelle ministère et Zanakatinaye, King Kerok. Merci pasteur Chibin batebele ba sepeli komona yo mais l'autre sur la mingi vraiment makambo et touchaka ba famille makambo ebebisaka famille makambo ekotre panzaka famille pasteur Chibin est-ce que oza libre l'autre sur la no makambo et zalaka surtout bino ba pasteur mbome mangambo nango surtout bino ba pasteur mutezaka ke mutazabu est-ce que oza libre l'autre sur la ngo naza vraiment libre par rapport ya tango yebisingai que tout sur la likambo ya Kindoki oza na Kishasa. Kindoki goûte l'équipe pandémie et aka périodiquement, c'est-à-dire mon période moko pandémie lorsque excuse-nous parlons d'une pandémie eza fléau ou vent moko ya maladie où est frappé tous les continents. Ne ba bien la pandémie. Kindoki et l'équipe même épidémie. Épidémie ezaka eloko ezui nation ville ou zone mokaka. So Kindoki eza plus que pandémie, eza plus que épidémie. Et en plus na évolution ya mboka to ya mokili artiste Mouna Kindoki lelo d'ailleurs je me suis posé la question où tu as eu cette inspiration au Kindo Simba to lobela makambo ya Kindoki na misala nango. Donc cela montre que le Kolatozan a aligné à Didi Pumba qui est l'étoile filante. Nabino ba journaliste na chaîne ça dit batwe belé bolinga te Borolanda parce que c'est un thème c'est tellement grand et vaste. Je pense que pour na topé sabino elengi nango to ko introduire lelo. So to ko linga ba question ou ba suggestion na bino ndeto avansaka na thème oyo parce que hormis thème oyo ba réalité zebele tu es que les approcher à mukuna et kosi la ndenge nini et koleka na ndenge nini ba ko libérer to ba ko libérer te tozana likambo ya président na biso Raphaël Auchokufa et tozana donc ça dit il y a beaucoup de choses
Mais domaine où na kosenga na artiste muna na l'étoile filante monsieur Didi Kipumba yemoko toke nango penda malembe pona peuple nyonso bazwa connaissance et ceux qui mutu azwi connaissance muna ya makambo kindoki. Lorsque vous allez prier, en tout cas restez là. Ndoki azwa délivrance, oui ou non? Tu vois, il y a beaucoup de couches. Je ne vais pas anticiper. Nalingi par rapport à l'inspiration, tu avancer dans l'émission. Merci toi avancer dans l'émission. Les émissions moi où ezali bate belé balanda on minute sur internet pe couche nyon sur landango tout le monde a fait batamulili balanda on a tout banana prière ou eko cadre biso émission landa mais émission en a suivi na nyon sur landango et toucher mon thème. Dieu notre Père, un grand merci à toi pour cette opportunité. Je demande à toute personne qui va nous suivre, surtout dans cette émission, dans cette chaîne, que le Saint-Esprit nous assiste. Seigneur, nous voulons toucher d'un thème. Si toi, Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, tu ne nous aides pas par le Saint-Esprit, le travail que nous allons faire, ça sera bidon. C'est pourquoi je te prie, Seigneur. C'est ton fils, Mouna, qui s'est inspiré en collaboration avec son boss, Didi Dipumba, pour que nous puissions parler de ces choses. Ici, c'est un point par rapport à la grâce que tu m'as donnée pour le ministère lequel tu m'as appelé. C'est pourquoi je prie. Pas moi, Seigneur, que le Saint-Esprit nous assiste. Je sais que je vais apporter beaucoup de lumière pour ceux-là qui vivent sous les forces de la sorcellerie et pour ceux-là qui vivent sous les envoûtements et pour ceux-là qui pratiquent la sorcellerie. Parce que ce que toi tu veux d'eux, c'est leur conversion et repentance. Assiste-nous. Donne à ton fils Mouna des inspirations qui aidera non seulement les Congolais, mais qui aidera le monde. Ainsi, prie avec foi au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que tu m'as conférée, je commence d'abord par anéantir ma force et ma travail. Nous sommes à Bondoki, il y a Bato Mwindo, il y a Mindele, il y a Bato Loposo Motane. On a un moment où Nzambe et Kota pona ko bebisa ko panza. Zana biso na introduction à l'élo, tito ko chite na yango, na kombo na Yesu, nde na bonde di boye. Amen. Amen. Et bien, on a déjà bolobi. Amen. Pasteur Chibel, le vend vraiment un dossier oyo Kindoki. Muto abotami na Kindoki. Azu Kindoki depuis azaki na kati album maman na ye. Est-ce Kindoki wana ici là? Oui, ici là ka, je prends l'exemple artiste Mouna ezana battu belé histoire, église de réveil. Baï bien ngote. Baï bien ngote. Pourquoi? Parce que dans la église de réveil, il y a bateau ba bengami na Nzambe, il y a bateau ba continuons parce qu'ils étaient appelés par Dieu, mais continuons par ambition. Entre guillemets, tu es bien que tous qui na bateau, ton bien ba astronome, au bando tabat na misapi na maboko. Ba otala ba ça va tout avenir. Bateau na nyonso na ba na bomba bunga, leo ba komba prophète. Na omona. Ezape na basali ya Nzambe mususu ba osana kindoki. O ba koti kindoki. C'est pourquoi on a une introduction à Bandel Nabike et place au que Simba Moutemanange Tundi na esengo tellement, mais quelque part il faut que Nzamba sunga yo asunga chaîne asunga boss ya chaîne parce que groupe wana ya bandoki bazaka na mwa bitumba na bango bayaka nango mais lokola tozo salango pona Nzambe na kombo Yesu baokoka yo te, baokoka chaîne te, baokoka pe Messi Dipumba te. Pour dire quoi? Tango église de réveil, mou pepe nango eye na Kinshasa to na RDC, mouvement liboso o ekotisa batu ebele yaki ba témoignage. To mona bando ki ba bongoli mitema, to mona ba magicien ba komi na ba kati ya bonzambe, to mona ba bar zo kangama et ko en église. Mais lelo makamwango est bongwani. Ce qu'il faut te dire pourquoi. Par rapport à ta question, mutu azala kana kindoki abotami adakata libum. Moi si azana zemi
abandi kola na zemi na 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois batu oyo balingi ta botama to ba moni étoile ya mwana kati ya libumu ke mwana na ozali pamboli na famille pe na mukili bako pese kindoki na kati ya libumu ezali esalamaka pezo salama et salami wana mwana na kindoki na kati ya libumu na bandi toujours na frère Nabiso qui est pasteur aujourd'hui le docteur John Lokadi kindoki na ye azwaki yango te ntango abotami ntango akoli azwaka kindoki na kati ya libumu ya mama na ye à cause ya jalousie ya bato mokili pe ya famille. Docteur John Lokadi lelo malheureusement il est dans l'œuvre de Dieu mais tellement nzamba sali grâce à quoi plus que décortiquer profondeur et la parole de Dieu mais mouvement avant wana ya ba témoignage ngana yebaka soki nazwa ba racine na vie chrétienne na ba 81 tant bongola ki mutema et loko et sala qui force ya groupe de prière na biso là je profite pour na ko saluer ba kambinyon so yanga na bengaka ba papa. Il y a l'évangéliste Kuna Stéphane, église ou ministère de la réconciliation, dans Makanza Nangirengiri. Nous avons un serviteur René Kongolo, Itoufar Itumba, Toussaint Toussamba, Bombé Dibalai et d'autres. Les lots basate. Nakitambo, c'était le berger Martin. Et déjà, Wana Kisasa, il y avait déjà ces vents. Oh, il y a Koko Nabiso Yakundima, Mouzé Adina Bala. On doit parler de lui. À cette époque, il y a Mouzé Adina Bala. Pasteur Soni Kafuta, Azaki Koris, Mutombo Kalum, Koris, Nabatu Mususu. Alors, na moment wana nangolo nzambe biso ba apôtre Chiben tu es déjà nzambe. Sikoyo, tangu le frère Lokadi, à l'époque on l'appelait frère Lokadi. Il donnait des témoignages ndenge nini azwaki kindoki na libumu ya mama na ye. Vous comprenez? Et azwaki délivrance ndenge nini. Donc c'est juste pour appuyer que c'est une histoire vraie que question oyo artiste Mouna a posée et Salamaka. Étant pasteur, est-ce qu'il doit peut silaka? Artiste Mouna et silaka. Na lingi na yebisa batu nyonso. Ba mama nyonso bazana ba zemi na minute oyo. Na souk émission, je vais donner mon numéro. Ezala zemi ba semaine. Ezala ya 1 mois. Ezala commis à terme. Ezala leki 9 mois. Bobe ngangai to sambela. Oyebite loko nini. Oeza déjà na kati ya libumu ya mwana. To loko nini basai na mwana na yo. Moi je ne pense pas que nzambe na bolingo nzamba lola apesa mutu mwana tamso abimi na malformation moko ou abimi na forme moko mabe ou abimi mongol. Oh lelo ayo koma sous charge pour na parents. Na bolingo nzambe tu ne peux pas faire ça. Mais mutu moi ebisinga yiki na poto na pesi mbote venanga Charlie bana bikindoki o mutu o abotami nango ezalaka trop makasi. Ba délivrance nango ezalaka ndenge ni po babi mwana abotami na kindoki soki délivrance na eto kindoki ezalaka teti surtout ba kindoki wana bemezaka po muta kokango to muta longango ezalaka dire te. Ezane loko moko te devant mosala nzambe o nzamba bengi. C'est comme là au la délivrance il y a moi moko abotami na kataki na kindoki. Là je tiens à informer à tous nos fidèles téléspectateurs de partout quand Dieu m'a appelé dans le ministère au mon église auto 22 tant nzamba bengi nga convaincre nga a révéler nga na ba vision oyo nga moko na yebi pe bana nyonso le racheter de partout ba yebi na bandaka ngo na ba service a bana kindoki. Ça dit dans la bande église culte bandi, réveil matinal. Beaucoup de cas oyo et ça là que église et comme anabatu et ça y maramba na kindoki. Baso langa bana mike. Omoni maramba kindoki tout ça là avec beaucoup de discrétion et respect ya mutu pour que l'obé zalate o omoni mwasi wana azala kandoki. Omoni mobali wana azala kandoki. Mais pour être bref et précise na question na yo na bandi ministère oyo na bakaya bana kindoki. Quand je dis bana kindoki, ils sont ba o bazu kindoki na mabuma wa mama na bango, babika na kombo na Yesu, ils sont ba oyo abotami. Omoni tangu mwana botamaka. Artiste Mouna ne croit pas que na balandi nyonso biso de partout, ne croyez pas que batu nyonso ba yaka
na bakado bayaka komemelo mwana na bato babotisaka na bopito na ba docteur. Ne croyez pas que bato na nyonso baka malamu. Eza na batu ebele na groupe ya batu natangi misusu rôle bajouaka. On avait un frère, je ne sais pas si tu permets d'anticiper. Ouais. On avait un frère, to bengana na sempo na kindoki, j'étais ce nom, na ebite so akufa. Tangu ba bengani en église na kindoki. Entre guillemets, l'église ba bengana kabatu. Parce que na batu so te église ba bengana te. Église ba bengani mutu po akoki ko kolongola kindoki te to. Église to ba bengana ka mutu na volé to na kaya kindoki, soki alingi kotika te. Déjà la kindoki mususu mutu ye moko alingi kotika te ata pasteur a prier et simbate. D'abord, na mukuse. Na mutoyo asi atteindre âge moko mature. Soki ayebi ke azali ndoki. Soki mutu wana 1 andimi yango te. Ata ba pasteur kisasa na ya pototo sangani. Tobi ça va yoza ndoki tala ba vision tala ba prophétie ba message loko lingi kotika te biso to sambelela yo ata to tche maboko to tche makolo to tche mabumu to zipe ba bible e kosi la te na domaine kindoki il faut conscience ya mutu ye moko e jouer te kindoki mususu te kindoki muto azana kindoki il faut à reconnaître yango que ngai pasteur Chibin malgré non sa musala nzambe na bandi yango na kindoki na okoba nango na kindoki ba message na ba révélation nyonso na bandoto ezobima eza ya vrai mais na ko dévoiler ngo na n'importe qui te il faut na dévoiler ngo na mosali ya nzambe oyo nzamba bengi pesa na makoki wana na ngolu wana il faut na ndima soki mutu andimi d'abord la sorcellerie est salamaka en coulisses. Et salamaka ya kubombam. Je prends un exemple. Moni moi katable nam som que na senango michopi baza bazo vivre. So to déplaçant michopi na basani bando panzana. Tant bando panzana pour balinga moité balinga lumière te. Au mona ke a commu na sainin akufi. C'est ça la sorcellerie. Si ceux qui ont dévoilé déjà que ngana zandoki force na bango spirituellement esili et ça n'a pas sérieux sota yebiango tu vois si ceux qui ont dévoilé ngote obombi na makambo na likambo yango ya kindoki moyen po bika et kozala ti parce que Chibin to okeno malembe ba ke belé na minute ba vandi ba zolanda biso parce que Chibin ba délivrance ya kindoki on sala ngonde po to mona ba église musuza ka ke na bi vena ngadi yo kayebi ba délivrance musuza kindoki za ka o mona ke ba biso ke tondo sala ba semence ya mai tondo bambo mai jour tondo bambo mai musuza za ka ke mafuta bo il faut sala ka jour bo ba musuza ka par église za na ba principe nango ba mapo kindoki sila et pas na bino ko sala ka ndeni po principe ba balanda biso ba ibake kindoki pe ko sila muta yandimi lelo pe exilimba la mon selon croyez ntambe non. Et là on a lingina na éclairer d'abord na peuple nyonso ba na biso de partout artiste mona kindoki silaka muto akosote oui kindoki silaka parce que la séance en weza na bandele en kindoki silaka maintenant le problème ezali délivrance sango ya kindoki et salami ndengeni sikoyo na pes exemple clair ba église ezali ebele na ba secte ezali ebele beaucoup de sectes moi groupe abatu moko balata pembe pembe makolongulu moi groupe abatu moko balata bilamba ya rouge moi groupe abatu moko basambela na ndenga bokoko ya mboka bango pe na ndenge na bango voire même les églises catholiques ou protestantes baza pe na bandengo bango basa kindoki mais na kata bandenge nyonso ya l'église na église de réveil c'est la Bible qui nous a montré clair blanc noir sur blanc ndenge nini délivrance ya kindoki ya magie ya occultisme et salamaka. Première clé. Il rajoute mon côté aux semaines des jours. Non, na domaine à kindoki d'abord il faut qu'il y ait ba degré à kindoki yango. Kindoki dara par degré. Et ça na ba degré à ma sécurité. Et ça na initiation
Ça dit tant ba lesi mwana semence ya sorcellerie. Bazuli pa biscuit bonbon mikate etc. musuni. Ndoki azopesa ngo mwana wana envoûté yango. Na ba cérémonie to ba incantation ko sala na maluba pour que mwana na soka liango a recevoir pouvoir moko diabolique ou pouvoir moko ya satana ou ko permettre mwana wana akoma na pouvoir ya komona ba réalité spirituelle liée na kindoki et ko pese pouvoir ya kobanda kubima. Rien que ne loko apesi wana. Nde oyokaka baka mingi na otukutana ngona eluba na mukili papa wana pesa kinga lipa ale na butu abandi kwa kosenga. Tu vois? Na degré wana, na premier degré, mwana ba pesi kindoki abanda ko kende ko assister na ba réunion. Na fungoli parenthèse mona lingite mutu moka osala commentaire abi ne pasteur asa ko expliquer ngo boye se kazaka ncho. Na zaka ncho te na okoma ncho te pe na kokotaka na monde ki ncho te mais na dévoiler pe ko dénoncer misala ngo po na ngol mukenza mba pesinga na musala na osala na bandaki wana eko umela na ngo na zo expérience stilelo et je veux même donner les signes yona lingi l'émission de sala oyo nzamba inspiré yo a inspiré boss na biso Didi Kipumba ba makambuto kutana nango ya ba blocage ya biloko batuko limwa ya batuko kufa ya batuko poto passeport kindoki yana problème visa te kindoki a sans frontières surtout ya lelo donc tellement monde nango ezaka vaste bon to kekande to kende omoni kala na tango ba koko na biso na batata na biso ezalaki pratiquement impossible omona moluba ale mongo omona moluba ale mokongo mais lelo plus motema mabe zokola et plus tendre vers la fin du monde kindoki komi standard oyebi seri ba selere ba téléphone selere bimaki to ba téléphone moko eza standard so eza standard te faut ba standardiser ngo ça dit ekotaka si encore wana ce que eza ba téléphone o ya nenga kindoki ya bokoko mongo il faut aller à mongo moluba il faut aller à moluba lokele il faut aller à lokele mais lorsque ba téléphone o ke o ekotaka si moko ya ressuscité nyonso koma ba double musu 3 musu 4 mususu eza nango standard au chef Vodacom a osala au chef Tigo a osala au chef Orange a osala au chef 6 millions sokocha a kosala ça dit évolution ya science auto yebi lokole ya mindele eza pendenge moko na évolution ya kindoki ya batu mwindu ozomona ça dit à partir ya ba degré ou ba niveau ya kindoki nde peso dépendre na délivrance pasteur Chiben nako bunge loko tesu na kimia ngwe kimangai namona ba délivrance c'est ça la ma kindoki ndo mona ba délivrance ya kindoki yango moko ezalaka esprit et continue na kata mutu to ezalaka visible ezomona na boye po mutu basele délivrance ya kindoki vanga dio comme ça mutu délivrance de asandi lipa asandi musuni et ko salama d'abord c'est là où ba délivrance est belé et koti bat na berreur et ba délivrance est belé ya mabe et koti ti na kata l'église. À telle enseigne que comme ma doctrine, d'abord, si nous voulons parler de la sorcellerie, c'est spirituel. La sorcellerie en général, c'est spirituel. Mais ce qui est atteindre degré moko avancé, ba effet na yango, ou e bandi na spiritualité ya mutu, et comme asikoyo physique. Mais na cadre ya délivrance, na sa délivrance, il y a moi na moko boye mutu moko c'est faux. Ce n'est pas biblique. Asanti ki musuni, ce n'est pas biblique. C'est parce que place au ba salé délivrance wana ba osala ngona molimo nzambe te pe na nguya nzambe te.
Maintenant, pour nous benda batu bacha bango ka. Au nom de Jésus-Christ, n'ambara prophète mo en église. Nazwaka yop. Na yoki prophète wana a en église moko. Pour un respect à Moutou, jeter ses noms, pour un respect à l'église, jeter le nom de l'église, mais en abandal. Dans l'église, on a des bisinga qui n'ont pas ça. Tu as mis prophète, on a ça ma casse. Basali tout, mais melingai. Na yambi, tu continues à bureau, tu solo. Azui cassette nae. Tu as délivrance à ça là. Aïe lingai. Na prié na bando talent. Azo sala ba délivrance. Azo timo la mabulu na banda kwa batu. Azo bimisa babi keko. Bakanga basinga rouge. Bacha batonga. Prophète Seda ndira kufa. Na ebite. Kufa, prophète Seda. Na ebi nangati. Autako kufa, prophète Seda. Akufa. Te wana baseda akufena oba mamba prison. Te bana wana sku bazani tibelef na bango ya lobi awa. C'est que basé belé. Baza et belé à cause c'est pourquoi na lingi une mission oyo et surtout na temo tozolo bela na a besoin de réaction na bino na forme nyonso. Mais je suis sûr, comme nous avons commencé par la prière, ça va aider beaucoup de gens ya oyeba. Est-ce que Naza déjà sous les effets ou influence ou envoûtement ya Kindoki et n'a pas ça la pona bimanango. Alors, ce n'est pas Seda. Prophète Onazoloba, je tais son nom. Mais moi je parle de ce que moi j'avais vu. Tant on a moni ba cassette nae. Alors ça va devant ça ba na Kindoki. Bazo sanza misuni. Bazo sanza ba mai mo apembe. Par rapport aux écritures, je n'ai pas été convaincu. Nazu jour moko ya prière, na bin zambe. Soki mosali oyo auti epana yo. Pesa yeton na wana tosi tosali calendrier au banda dimanche aussi ça dimanche. Nazu na quel loin na sali ba fiche. Mais après tout ça, j'ai fait la prière il y a jour moko ya jeûne. Na binzambe soka da mosali na yo et akumema 1+. Na musala to sala pona batu pe bana misala bondoki babika bakangwama aya artiste mona to komi dimanche na bengi e samedi na butu d'accord na ozala nzamba ko emonsa amen na mobiliser batu ba famille ba relation ba connaissance o na monaka déjà parce que à un certain niveau ce qui ndoke koli hein. Et c'est un coup au genou prier. Otaka mutu. Mutu atangi. Azana ba relation. Français n'en parlons pas. Beauté n'en parlons pas. Mais famille a passe. Iye moko. Makambe simbakate. Iye moko. Soki balobi. Bon, topona batu po bakota na musala. Na batu oyo la kisaka. Bazui bango me yo bazui ote. Soki okoti na kati ya musala, osali eloko te, même okoti na kati ya libala. Na ambisor moko hier, abi pasta, tanda osula kaka na pesa explication moka makambo ya bakindoki. Abi nanga pasta, libala na ngai nazo sokola mwana. Mwana aposanga question na bia à toi aussi. Tu déranges trop. Que je termine. Papa na maman na okota. Ozoba na mwana ngandenge wana. Ça crée un problème bakangisa ye biloko abima bongo. Est-ce que likamba ndenge wana ko panza libala afingi mobali te nzokande sikoyo mwana wana koko na ya zaki na mbongo ebele mazwa mbongo ya kisi a sacrifier ba génération nyonso. Voyez Chikoyo, batu oba bimineti na famille ndenge wana. Na lingi batu no soba de partout. Na lingi omituna. Musala no ebeba ndenge nini. Ba relation no important ebeba ndenge nini. Libala no ebeba ndenge nini. Na zuka exemple moko moli mwanzambe esunga biso pour que mutu na mutu a se retrouver. Merci. Peut-être Tibet Olokoba yolobi ke Kindoki jamais mona na misu boye muta sanza lipa asanza boye. Donc
ezali impossible. Je réponds encore. Soko basalo de délivrance au Sanza Kalipa. Donc oui, baroza kindokino. So basalo de délivrance au Sanza Musuni. Donc elongwa nangote. Merci. Ezakaka. Merci Pasteur Chibet Toko Bato Simba pour osala makambe belé photo Simba. Oza introduire. Oza to Simba Simba Tokondoria pour to fongola mat aussi to landela do moko na moko. Lokwa lelo to Simba ndam poto pesa no elengi nango. Émission roya to no fongola siko poto eba. Tozana Pasteur Chibet. Donc tozana événement. Pasteur Chibet envoûtement. Envoûtement zani. Envoûtement. D'abord, envoûtement n'a poussé par rapport aux Écritures, c'est une influence de l'extérieur à l'intérieur. C'est une attaque. C'est-à-dire, mon pepe moko e uti libanda et ye kote pa ya mutu. Ne ba bengaka envoûtement. Et ça attaque moko et outi libanda eko uta na kindoki eko uta na occultisme eko uta na banganga na ba onyo so baza ba ouvrier ya Satan mutako vanda boye omone osa émission nde ba confrère bazebele ba Hollanda ba journaliste ba ndoki pe baza pour lelo kindoki et na couche tout kindoki na enseignement kindoki na sénat kindoki na présidence Kindoki na ba journaliste, Kindoki na ba caméraman, Kindoki na par toutes les couches, Kindoki za, muta ko sauter. Ndeto sala boy. So ndoki moka sasko alingite yo amoni ke artiste muna penda te. To bandene ka tamuke bo akomosa be mission mo boye, ba 10 000 vies, ba 6 000 vies en tout cas, na bando ya na be mission na epona mvutaka ye. De façon que a perdaka ba idée ba fil d'idée ako vandaka wana ako sango na ba geste ako sango na ko fixer au regard. Est-ce qu'en football bongo pe ko kanga mutu pe tikali libela elati epe ça dit envoûtement objectif nango o atteindre but na ote et dévier yo na bénédiction et bebiselo makambo et bloquer yo et dérouter yo et détruire yo et nuire yo. Objectif y envoûtement ngwana. Au moment où tu me sois amaela, si classe mais kindoki ya famille na bango ba envoûter kana masanga. Akomane soula. Mais envoûtement kindoki te. Te envoûtement na so ba bien. Eza force moko ya sorcellerie, force moko ya occultisme, force moko ya banganga to ya ba agent ya diable, bazo tindango na vie ya mutu. Kindoki eza semence o ekotaka na kati ya mutu po enuirie. Or envoûtement eyaka eye na pesa exemple elongwaka nango pe te kendaka mais sikoyo soki déjà facilement bakolisi envoûtement o baotindela yo esimbi yo bako faire habiter yo na esprit wana. Un exemple bandi ko envoûter na zui masanga na zui diamba na zui kindumba muna zagine mubulute muna lingi mwasi moko abalie avandi bamoni ke na libala muna na mwasi wana muna okende bien ofungwa makwede famille siko bameko buntu na neno se simbite kindoki ya famille na minote lokwa linga basi mingi to envoûter bako cha mwasi moko mabe na nzela na yo tango coucher na mwasi wana semence ya mwasi ne kote na kati na yo okomi kaka na obsession sexuelle. C'est-à-dire soko bimina mwasi te e simbate basali yango ndenge nini okende ke na bilinga linga na babondumba wana po mwasi no tomboka o ya étoile ya chance bobo ya na bokabwana peut-être si simbe place mo boyo bat baye ba te bate belé ba jolanda biso eza bat bazana poto est-ce que mwasi pas koza na envoûtement mbali pas bimina envoûtement pe juillet. Question opposango bien penzate. C'est-à-dire, moi ça c'est un envoûtement, a bimina mubali, envoûtement wana ezuye. Te. Loba moi si, azana qu'elle m'a bé. On se comprend. C'est une femme maudite. Parce que par rapport à la loi, il y a Bible, pardon, Bible le Bible. Masumu nyo soto salaka, ezakali banda nzoto na biso.
kaka lisumu ya impudicité ou ya adultère nde mutu akomi mutu moko na mutu abimi na ye. Akompone? Mutu soka bimi na nganga. Milimo wana nyonso etambusaka ngango esaka na nganga. Eza na facilité ya collaborer pe ya okota na mutu wana. Si mutu pa bimi na lali na ndoki, c'est que pe ki ndoki pe za facilité. Je le dis bien. Sauf likambu ya libanda ya adultère n'impudicité. Muyibi eza na kati ya mutu. Ya na kati ya libanda na yibi to na kosi. Mais sikoyo soki siko kindoki to misala ya bondoki elingi siko ebebisa muna na kimuyibi eko faire habiter au esprit ya vol eko longwa na bi bien na balandi nyonso de partout e bandaka malembete muna yibi parce que tu places au clairci bato tu places on a commenté yango nangi yango na pesa d'explication muna yibi muna zai muyibi te lelo oyibi téléphone et le qui 1 mois 2 mois 3 mois oyibi susu radio 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois oyibi susu omona kama eza mwa baika ya oyiba mais soki sikoyo okomi habité na esprit wana ya muyibi et makambo oyiba par moi et comme sikoyo à chaque jour et sikoyo po diable a ridiculiser yo obando yiba na biloko mutako oyiba te tofandi ka boye muna rene ko suba ah te bon ça va quand on a salle de benanga okoti kuna otalibo ah omoni sip nanga mona ote ko sukole ya sika loka to ata imoko oyibyango obimi boye ba maman bazoteka awa oye osombi okuti mama wana oteka malewa oye osombi mais le temps zo gunza mapache loloso atika imwa 2000 moko wana oyibyango ça dit tango komi habiter na esprit ya muyibi ezali sous envoûtement ya kimuyibi te wana komi sikoyo esprit ya muyibi nde e habiter yo na kati ya nzoto place au skonga na place au clair non azui clair na ngoti na bi muto azana kindoki moi si azana kindoki mobile azana kindoki te abimi na ye akokozwa pe kindoki si na expliquer na kaya sorcellerie akozwa kindoki te na ramba la moko bandi ko boma batu mais akozwa semence wana ya kindoki siko semence wana ya kindoki oyo azwe pa mobali wana eko fungolele ba porte na makambo ebele siko mutu wana aokoma à la merci ya monde ya sorcellerie ça dit bando sane makambo nyonso bango balingi ata ya lingi te yango tozo fungola siko yango merci pasteur Tibert ozo fungola batebele bana nzambe bele bazolanda ba o bazolanda biso bomeka kolanda mission na biso na pasteur Tibert bo partage yango omone mission boye tindela ndeko na atala mususu akina semence moko boye mususu akina eloko moko boye mususu mwa mutakenda poto kala mususu akina semence depuis kin est-ce pasteur Tibert zapena mutu akozala azan voter depuis kin akina poto pe envoûtement ezaka naye kuta pa kuta envoûtement mutakoza na poto me ba olokaye na bato bana kisasa po bandoki bana besoin visa tendoki akenda pe poto asala opération zone mo de pas kenda poto azwaka mukanda te azwaka musala te to musane beba kaka baningane ba kotonga ye atongaka te na kinde pas déjà mutu ya ndenge wana na pesa quelques exemples ya attends nazana ba capacité no sona ke poto na beti 10 ans ou 20 ans na sala nyonso basala pona zo mukanda na zo mukanda te attends même procédure au muna sali pozo mukanda nga pe na sali yango na zu yango te na bandeli yango na rebandeli yango na tribandeli yango donc non zokate non muto oyo ayebi que le monde spirituel satanique to associé existaka muto ana ofanda abino na mona vinanga clarté il faut na luka ba pasteur il faut na ba sali nzambe siko tango bando luka siko ba sali nzambe na ba prière batu mususu nzamba sala ka bango grâce pona ko révéler bango misala ya bondokezana ba vina bango omona aolota. J'ouvre une parenthèse artiste muna bandoto ya kindoki pezali
So soki okute na ngolo ya nzambe nzambe akobanda korevele o travail ya bondeko esama na vi na yo par tes songes ou na bandoto bato mosusu. Est-ce que ça peut na muto oza kindoki ye mo ebita za kindoki? Si ezali babenga kindoki inconscient. Inconsciente. C'est consciente. Pourquoi tobenga yango liboso tant na banda yo nanu kopusa na makambo na ndenge kodute nango. Mais tant na bandi ko traiter baka mosusu ndene yo comprendre oh eza na mutu mosusu ça dit eza ndeni. Mutu aza na sorcellerie inconsciente et yeba na kana makambo ya osala. Ba geste c'était makambo ba acte azo posé. De deux eko yeba na même na bandoto azolota. Soka nzamba sali ke a retenir bandoto wana soka explicango au monde. So na mutu ayebi monde wana ba mais yo bandoto lotaka oyo admettons yo lotaka chaque fois au liaka ozaka na ba fête chaque fois na ba bandoto na yo olota ko zo pumbwa chaque fois olota na bandoto no za mutakala mbalebele mais obeta ngo kara or siko na ba acte oyo zo poser relation nyonso ya malamu opanza ngo ka bongo libala yo moko za conscient que libala no na opanza ngo musala na yo musala penda o efutaka yo mais au baby sango po kende place moko boy o tu as des dossiers importants à musala o meliti ba dossier bungi et ce n'est pas la première fois il faut ce qu'on vende tala mais non vu nanga ce qui est important dans la vie à mutu il faut mutu artiste muna ay ba ko sala examen de conscience na uti wapi na za wapi na okende wapi à partir ya wana na tem to lobela okoyeba na za kamfute to déjà sémence moko ya sorcellerie eza na katina. Merci Pasteur Chibin et là au moins quelle idée question pour to kabonation Pasteur Chibin. Pasteur Chibin première quelle question on a une question mon pour to kabona biso Pasteur Chibin est-ce que mutu pe oza akepoto na mbongo lupango ya roteka lupango eza ke oka lufambo ba famille eza lupango eza lupango sosé lupango eza kindoki lupango misi ba problème lupango yemoko concept boteka lupango boteka bosala bo akepoto est-ce que mutu ana poza pe na chance ya vie libanda eloko ya makasi dans une famille oyo bondoki ezali na ebité soko opesanga tana expliquer réalité moko c'est tellement important et profond na sens nini bamba pangu nyonso ya biso oyo ba papa na biso to bakoko na biso ba sombango il y a aucune personne o aloba ke no tenga so na kufi boteka lupango nanga maintenant malobo balobaka wana ke nga so na kufi lupango na boteka ngo te etikala neti héritage soki nini yango so monima ya ngai na bakoko na nga maloba wana nde epezaka siko bato bayaka na loyenge netika ba jeune quinois kotimbeleki po ba jeune quinois to bakenda poto bango nyonso ba grand prêtre meste église te mais grand prêtre to e barate beaucoup de grands prêtres babomi bango na bandoki amike ya ba famille na bango à cause ya manque ya Jésus na ba vie na bango na excès de kotimba ki grand prêtre ngo bateke que si tu es à la mode et le rognon se bimarola ta rango to somba rango de ki grand prêtre vrai grand prêtre za muto aza en Christ. Si tu as Christ dans ta vie, tu es super grand prêtre. Alors, par rapport à cette question, beaucoup de gens oublient que malobaya kokoto ya papa o ya nyoko maki pono so mabele na ye eza lié na mabele na ye wana. De deux, ceux qui peut koko angazala ki na kindoki. Lupangu wana baby sa to mabele na baby sa ba kindoki na ye. O même ba question tunanga naza na ba témoignage nango. Il y a batu oyo baleka na ministère o na makambo wana etina nga na multiplier bazamba pona meka koyeba solution itoko komema na batu wana ndo moni mutandenga wana kepoto na mbongo ya lupango ya tata to ya koko na banki ndoki akepoto ba refouler sans raison akomi na ye. Combien de personnes tout ça na bango awa na bino boza na poto bandeko na bino boni ba relation ba ami oyo est-ce que likambo ba refouler merci tu fais na kini mususu ba refouler te na toujours na penser envoûtement aza na poto mais baza ko envoûter kaka zonga osozui je connais une famille
oyo ke mwana na poto aotindela papa na bango mbongo. Papa na bango azaki na misala mabe, azwi mbongo wana lingi yango abandi koluka ye na mbongo ya tindi. Comme il n'avait pas Jésus-Christ, abetika so 8 mois pamba na poto, autobeta kop moko boye, mbongo monaki nazonga. Nazonga. Qui ne sentine, nanu azwi mukanda te, nanu azwi musala malonga te, nanu avandisi makamte, et pour aller encore très loin, nanu médecin français te. Parce que mboka no so ke pour na intégration et loka liboso lukata kende vanda ta na province oyeba munoko mboka wana et loka so pour ba kinois ebele ba monanga ba yebanga ba yembanga ba talanga na tenga maka na ba Facebook et loka wana ndeso boma batu. Alors mutu wana sikoyo kozonga azonga muna kindoki ya papa na bango eye kobima tango ebimi papa na bango azaki obligé ce que falaki ayambola ngo tanga bandi ko yambola kindoki alobi neti yo soko zonga awa ezangai mbongo nyonso bande kotindelanga na liango te tanaka abimisa na kombo Yesu Masia. À l'époque ezaki ba franc français pas héros et ce garçon ti lelo azana kisasa grand frère na mususu na poto azana poto asokoli ketch na atandi moni ketch fo mai tangati mai wana zo tangaboye makila ça dit tout ça la blague te na temo toni to simba ezana bandebele bana biso de partout ba vivaka ba réalité ebele ya kindoki mais par manque ya enseignement na be mission boye ba oyebate et kindoki so dominer bango peso détruire ba vie na bango. Merci pasteur Tibet comme na biso na suka pasteur Tibet question suka est-ce que papa aboti mwana ye akola kela pe mutu ozaka ke mona na lakeli yo pasteur pa longoli yango. D'ailleurs c'est biblique. C'est biblique. Papa ba lakela rabana o ba la lakeli mwana na ye mais c'est pourquoi il faut battre nyonso de partout ba Olanda biso toyebake na mukili oyo tozana ba papa misatu. Fais un effort d'avoir 3 papas. C'est-à-dire premier papa c'est Dieu le Père. Deuxième papa c'est ton père biologique. Troisième papa c'est ton père spirituel. Est-ce que père spirituel nayo réellement za mosali ya nzambe? C'est là où se pose un problème. Papa biologique à laquelle yo mabe o ezali vrai. C'est biblique. C'est Jacob si je ne me trompe pas. À laquelle qui moi na liboso mabe. Oui mabe moi na salaki. Abimi na mwasi ya papa na ye na mbetu ya papa na ye. D'ailleurs chez nous les balouba ezabi binji moko terrible. Chibao. Bibinji na sangi sango chango na bi. Bibinji na ba biba ou nyonso. Na ba malédiction nyonso. Sikoyo papa tangu a apprendre à laquelle moi ne mabe. Et quand un papa prononce une malédiction na mwana et que ma bewana ezalaki na ba preuve to na ba cause o lingo lingate kozwayo, la seule personne ata papa wana aboyi, ata papa wana akufa, ata papa wana oke ko senge pardon a lingite, la seule personne akoko longolango c'est l'homme de Dieu selon appel Nzamba Salaye et au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Mouto pas que Simba qui c'est pas nganga, Simbi qui ce n'est pas nganga? Aïe, abel to abel libo matoni, abel libo maté mo conscience ne aïe, mais aboko ko confesser, aboko lo mama bo ya salaki. Est-ce que pasteur pas ko tsapeni ni pas ni azongi pe normal? C'est Mokili lobby hein, Mokili. C'est pas un verset biblique. Mais il y a un texte biblique au Pesur Bamakamba Bongo. Mokili lobby, une faute avouée. Mokili nde lobby. Une faute avouée, mais malheureusement le lobby est à moitié pardonné. Mais Proverbe, le sage Salomon, à lobby, c'est lui qui avoue ses péchés et le délaisse, obtient miséricorde. C'est-à-dire,
na monde de délivrance premier pas où efungola ba porte nyonso la vraie repentance soki o reconnaître nanu te oyo salaki ok pas pasteur ezandeka bakoko balobakati babombelaka mai bolumbu te et puis babombelaka munganga maladi te ngana osa ba forte fièvre na bakosukosu na ke pas docteur na bino mam tout passe moka bani nzoka de début à corona mais faut ne c'est vérité ce n'est pas vérité le roi qui s'est coroné za nango ba chloroquine ba antibiotique ce na lobby vérité ba 5 examen ba combattre ba forte fièvre mais ngana bombiango traitement ba opesanga et ko soulager nga muke mais maladie wana makasi e kola tant que frapper makasi mbala mo on rechité na leki na kufi. Merci Pasteur Tibet comme nabiso na sou comme Pasteur Tibet alimbo libino na ba question surtout ni o ayebi ke azana kindoki moko ayebi kindoki abotami nango kindoki conscient benga Pasteur Tibet azali awa koselo délivrance po na yebi Pasteur Tibet bino bozotela biso na musika ozwi numéro na Pasteur Tibet za bato ebele balandi biso musu ba rotuna numéro na yo ba musu ba rotuna Facebook na yo o ba ko zo mbala moko par rapport musu ya makamno to solo li o pour na délivrance. Facebook nangeza Jules Chibango. Facebook Jules Chibango. Mais je n'utilise pas trop Facebook. Numéro à contact plus 243 998 122 440 plus 243 998 122 440. Omoni artiste Mouna, moi j'aurais souhaité Nabi Kebolandi Bisso Ebele de partout dans le monde et dans bateau baza présent beaucoup va s'intéresser peut beaucoup va traiter na question Ebele. Ba baxation ba commentaire, comme la Pasteur Tibet numéro APC poto to benga parce que c'est un thème, je le dis et je le répète, c'est vaste. Sur le point à tout traiter point par point et que senga l'artiste Mouna azana ba point mi balé mi ça tout au continue en profondeur et au senga na bino bala na biso de partout na obozo vivre obomo nango clarté botuni pona ko yeba soke za envoûtement to soke za kindoki bo benga ngatu benga Pasteur Tibet ngo tunga na yeba ndeni envoûtement donc sikoyo ezape na basine oyo toki ko yeba ke muto azana kindoki na peke eloko moko ya muke kaka oyo ekomaka mingi meto négligeaka na bana nakopesa ta deux signes mwana na yo moko akolaki mayele ebele mais na ntan moko ko munongo mpenaki mwana ko mwana ndoso na classe mais na ntan moko moni mwana ko mayele esili mayele ya mwana esili azwaka te eloko te okotinde loko boye abosani mwana asaki boye te hormis ça na mwana mususu tu vas remarquer mobulu moko na mutu makasi moko lobi non 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 atanga kutu na penda turbila mais non 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 oyo mutu makasi impossible. Quand je dis impossible ça dit ces mensonges on a déjà et comme déjà ko faire sinango naba mikolo na kopiaka eloko moko o kutu na ebiki ratana ngote to vanda na artiste munanda kumoko na ancien Kevin ou pasteur Kevin na Mokambi Gustave pour na kata l'église na bisope ba passer na ba frère bandoki baza sinka muke kaka pour na ebiki oyo kanga na ba tumi bale misatu yeso a côté toilette abwaka maite mais maïza chasse oeza si grand besoin na ye abimi tata mukolo boye le kwa yumuna oui cantine na kati ya salle de bain bachelo mundu ki te bimamba mukima tu as fini ton grand besoin tu sais pas chasser de l'eau basala ke loko wana muto asali yango ayebi kaza misala bondoki so tangu yo kota le fait ka ya ko mona ngoto ko yoka solo wana et envoûté yo o kama bosana ndaku wana mais muto wana so ka ba décision boka olobate. Donc il y a beaucoup de signes to lobela, to avancer
et nzamba osunga biso ça tu bien poto kabona na yo po boka ba dédicace ba ndila numéro no lokwa to simba ki temo faut to kanga na prière ba te belé balandi mususu mona moko boye mususu prière no suka oyo elongole pe kindo ki mo perdu mukanda o mona pe fungolele makambe belé. Alors par rapport à ce point prière na osala eza par rapport à maramtoyoki pour que le Saint-Esprit akotisango profondément na batno so bolanda biso. Ce sont vos réactions ba makambo bozo vivre ta mona domaine la sorcellerie eza domaine ya brakata braté. Non. Ça dit il faut que la personne essaie de faire la lecture de sa vie par rapport à certains points que nous avons touchés. En tout cas, en France, Azwa Kindoki, awa meke ko se développer en France. Papa naye atindelinga ye na kenda ko zo na aéroport na ya naye awa. Na pesa chambre moko afanda awa batu balande na délivrance na sana bana nyonso ya nga ya église o aleka na sama kolona nga. Azangi grâce à délivrance te. Net apôtre Kerok, prophète Nathan, pasteur Kevin, ça dit ba yebi. Tozui moi na wana toye na ye awa na kene na zamba afungoli mutema to sali délivrance esili azonga poto ambition so monie suka na chéri basin mususu zaka mwana na kindoki ayaka munene te mako lia wibulu ya fufu modero akosa metonda il y a beaucoup de signes na ebite na muketo lobi nzamba osunga biso para nyonso osa lecture na bana ba misa nyonso mikolo ba osa na baninga to comprendre et puisque l'eau ko protéger si tu n'es pas en Christ je t'invite à recevoir Jésus-Christ na mutemano lokola nkolo pe mobikisi. Et le Saint-Esprit va t'éclairer et t'enseigner na profondeur. Prière na osala yango. Kolo natiki batu nyonso balandi biso maboko na yo. Na yebi ke yo lingaka bando ki molingaka kindoki te. O lingaka bando ki ba bongo la mitemba batika misana bango ba yepa na yo. Je prie au nom de Jésus-Christ. Mutu nyonso Oyo akolanda, oyo akopartager. Cher Saint-Esprit de Dieu, zala derrière ba point nyon sotolobeli na ba question auto répondre. Tu es le véritable enseignant oko kotisa na profondeur. Je prie pour na batu nyonso o bondo keza ko opérer na ba vie na bango na ba songe mazomona te. Monde ya ba songe na bango efungwama. Ba yeb exactement qu'est-ce qui se passe dans ba vie na bango. Et je sais nanzela ya chaîne oyo. Nanzela ya émission oyo. Nzambe ebele bako bika pe bako kangwama pe kombone ko kumisama. Ainsi prie avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Na ba tebe balandi parce que tu vas répéter le numéro na quelques dédicaces no poto kabwana biso. OK. Ba dédicace nangai nazo salango notamment na mon frère ami Paolo aux États-Unis, na moi sina Nathalie. Nyonso boyo ki bozibo partager pendant dans le monde parce que ça un sujet très important au wapi et BBC ba vie à Batu et Belé. Et un grand merci aussi à ma petite sœur Tchétché Tchéla Kapambu Malou et son mari Malou Nabana Nyonso Nzamba Monabino. Et encore toujours aux États-Unis, je dis coucou à ma fille Tracy Lumedo Raissa et aussi à mon frère Onalingaka Mingi Yeba Atlanta. Play Atlanta, Sadiki Birachirwa, Nzamba Monayo et à Pambolebele. Donc, na Paris, na pesi ma grande sœur Marie-Josée Kapakou et diacre Nabiso ya Irak ya France Antoine Kapakou. Nzamba Zanamina Bana Nyonso, Chloé Elsa, tout le monde. Et à la fin, toujours à Paris, j'ai dit un grand merci à Papa Manonga et aussi à l'homme de Dieu, l'apôtre Kerok. Parce que hier, en France, pour la délivrance, Bokende et pas l'apôtre Kerok,
Maman Nadine, basi nyonso ba mfutuma ba kindoki. Maman Nadine aza makasi na bakawa na Nadine Agua, moi si apôtre Kerok, vraiment bozala déçuté. Connaissance oyo yé pas nango ba nanga nyonso baza nango. Et en Afrique du Sud, ma petite sœur propre, yena bien ma petite sœur chérie, place aux Tontine Chioyi, Nzamba Monayo, et pourquoi pas, je vais clôturer pour saluer la mienne, Pamela Mbombo Moussassa, Lydie, Nzamba Zanayo, Nzamba Seloya Ebele, et couple Pacheli, La Croix et Narlette, beaucoup de bisous, tous mes enfants biologiques et spirituels, Pasteur Kevin, Nzamba Zanayo, Berger Gustave, Amissi, Kambere, Nzamba Zanayo, Berger Moïse, Nzamba Zanayo, et tous les Batoubalandi. Numéro contact, répétez le numéro contact. 1000 fois. Plus 243 998 122 440. Merci Pasteur Tchibé au Lelo. To misaki chaînette pour chaînette so soreye et ya kapena marambe belé yango esenga ka fo ezalaka yango bonzambe na biso yango ezate bonzambe soki nete bonzambe za na kati ya mutu mais chaînette pe senga ka so ba concentrant na ngo fo ezalaka pe na makambo ebima resala ka pe vite fait. Merci na bande ngos bandi biso mesedi di pumba na musika na peso mbote. Merci na venanga rien diki merci ba tout o balinga ka biso Christian to mukende bogar na luketu mame melinzemba motema tout ce pela mbetolo venanga Charlie Ben Soulande to solaka Mama Alphonsine ndengo zalaka mandengo soleil salaka bien bandeko tout balinga muna bo partager mission mikolo fait zalaka boy ezate kaka to salaka émission boy fo et mo bonzambe pe zalaka et salaka très kitoko. Merci na bana nzambe tout o ba ko partager mission o moné mission et toucho émission et simbio temo ezaki kitoko o réagir na message o pesa biso ba terminer to ko kota et o sala bien. Merci ba nous ba ndibiso ngana mekutani balasima ciao.